innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di ekomande domaine na ye. Après réception, ya premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde suki saka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu ko bambola koko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebon ndimela ngai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Bon week-end, na bote na bino tebe te bozaming obozelaka info lingala la journal ya peuple pona peuple nango toko fona basango na biso pona collection le lengo au chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prononcé ki na mokolo ya jeudi 3 novembre discours sur la nation et pa iwapi asengi mobilisation générale ya population pona kotelemela agression ya Rwanda contre République démocratique du Congo bolanda compte rendu elongo na héritier Mapinde. Na discours na ye chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a telemaki po na kosenga na population alobi population ya République démocratique du Congo esengeli ba telema tango ye azali kosala adresse oyo boye ba agresseur bazali ko occuper ba localité ya ndenge na ndenge na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu ezali ko occasionner drame moko humanitaire plus de 200 000 compatriotes bango bazali forcé kotika bisika bazali kovanda ba se retrouver na balabala yango wana gouvernement azwaki instruction po na ko soutenir bango chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a talisi que depuis akotaki na pouvoir alingaki relation ya bon voisinage entre RDC na 9 voisins na ye kasi Rwanda azali kosepela na boyokani oyo te Rwanda azali kotalisa manduki pe kosunga ba M23 pona ko agresser République démocratique du Congo nzokande ba M23 République démocratique du Congo pe gouvernement na ye alonga ka bango depuis 2013 bango bapanzana ka kasi sikoyo na lisungi ya Rwanda bango bazongi lisusu RDC a privilégiaka option diplomatique kasi Rwanda azali koyoka te natina wana chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi guerre oyo bazali ko imposer na République démocratique du Congo RDCP akotika boete population esengeli atelema po na ko défendre mboka na biso natina wana atalisi lisusu ke ba politiciens esengeli batika nanu ba divergence oyo bazalaka na yango po na ko défendre mboka na biso boye le 20 juin 2022 chef de l'état azwaki na nzela ya 3e conclave ya ba chef d'état membre ya communauté d'Afrique de l'Est ou esalemaki na Nairobi
Nairobi na Kenya azwaki lokola agenda examen ya situation sécuritaire na est ya mboka na ntina ya forum wana dirigeant ba pays membres ya communauté d'Afrique de l'Est bango basemetaki d'accord pour na déploiement ya force régionale pour na imposer kimia na est ya République démocratique du Congo. Sommet oyo ebengamaki cessation immédiate ya hostilité nyonso na est ya RDC ndenge ba groupes armés bazali kotungisa population esengelaki intervention oyo eyeba na kosalema. Boye chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisi ke ata parti moko ya mokete ya République démocratique du Congo ekozala cédé epai ya baagresseur na ntina wana population esengeli ayeba na kotelema mpona kosoutenir gouvernement na yango par rapport ya bamenace oyo barebele ya ba M23 bazali kokoba kosala na lisungi ya Rwanda. Na masolo mususu bosenga koyeba ete ba députés nationaux bazalaki na séance plénière na mokolo ya jeudi 3 novembre na salle de congrès pona ko examiner pour que voter projet de loi oyozo lobe la protection ya environnement et pandémie reportage. Ba députés nationaux bazalaki jeudi 3 novembre 2022 na séance plénière na salle de congrès ya palais du peuple pona ko examiner pour que voter projet ya loi oyo ezali ko modifier pe ko compléter loi numéro 11/09 ya le 9 juillet 2011 oyo ezali ko lobela ba principes fondamentaux relatifs na protection ya environnement pe projet ya loi ezali ko lobela ba principes fondamentaux relatifs na protection ya réparation ba victimes ya ba violence sexuelle oyo ezali lié na conflit pe ba victimes ya ba crime contre la paix et la sécurité de l'humanité na économie ya premier texte F bazali ba vice premier ministre en charge ya environnement ye alobela ki mingi penza makambo etali texte oyo ezali ko viser ko intégrer loi en vigueur pe ezali na donne climatique natina na yango ezalaki prise en compte tant ya adoption ya texte en vigueur na 2011 yango ezali ko viser ko intégrer na droit congolais ba dimension lokola gouvernance environnementale oyo ezalaki d'actualité te na tango ya adoption ya texte en vigueur na 2011. Boye texte ya loi oyo eza na 89 articles 5 ezali concerné na modification yango ezali regroupé na 3 articles. Premier ezali ko modifier ba disposition ya ba article premier D 17 p 48 ya loi en vigueur oyo ezali ko bakisa alinéa supplémentaire. Deuxième article ezali ko kotisa ba disposition légale réglementaire na ba article 17 p 25 pe enfin troisième ezali ko lobela ba disposition finale pe approbatoire ba principale innovation et kotaki na kati institution ya taxe carbone organisation ya marché ya crédit carbone na RDC, mise sur pied ya autorité ya régulation ya marché ya carbone, mise en œuvre ya contribution déterminée na échelle nationale. Boye RDC, organisation ya lutte contre le changement climatique. Albert Fabrice Pouila, ministre des droits humains, yé na côté na a révélé que eza na kwemo côté na République démocratique du Congo, oyo ezanga kozala secoué na ba violence ya genre nyonso pour na projet ya loi sous examen article 123 alinéa 16 ya constitution pe détermination ya ba principes fondamentaux relatifs na protection ya ba groupes vulnérables yango ezali ko constituer fondement ya avant projet au regard ya projet principal na régime juridique ezali bongo loi cadre kati na yango législateur azali ko fixer ba principes fondamentaux ezali ko tika na pouvoir réglementaire charge ya ko compléter ba dispositif juridique na ba mesure d'application pour na oyo etali contenu normatif ya projet mosala oyo ezali mingi ko déterminer ba éléments structurants avant ba présenter corpus ya ba dispositif oyo ezali bongo sous forme ya ba article pour na ba éléments oyo ezali ko structurer ezala ki proposer intitulé avant projet de loi n'observance ya ba disposition constitutionnelle nyonso ezali kotia na liboso objet ya présence ya loi terme réparation sans écarter exposer des motifs ya photographie synthèse ya texte pe motivation matérielle nyonso wana ezalaki bongo pona oyo etali deuxième projet de loi ezali kolobela ba principes fondamentaux pour la protection et réparation ba victimes et ba violence sexuelle oyo nyonso ezali lié na ba conflit pe ba victimes na ba crime contre la paix pe la sécurité bosimba ke na ngambo mosusu pona oyo etali flambé ya ba cas ya COVID-19 Christophe Mbosonko Diampwanga asengaki ba disposition pratique eye bana kozama pona ko se préserver na atteinte ya pandémie alobi batu esengeli baye bana kokangama lisusu tina basal na tongo oyo pamba te batangi
ndenge ke ezali na 100 cas mobimba ezalaki enregistré. Donc Christophe Mbosonko Dampwanga alobi esengeli koza makambo au sérieux. Après débat moko ya makasi, ba membre ya gouvernement ba sollicitaki pe bazwaki délai à 24 heures pour na ko rencontrer ba préoccupation oyo ba honorable député ba soulevaki. Na masolo mususu bosonye koyeba ete Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde afongolaki na mokolo ya jeudi 3 novembre na hôtel du Fleuve 11e édition ya Africa Digital Expo na présence ya ba membre ya gouvernement pe ba représentant ba uti na plus de 30 pays ya Afrique. Reportage héritier Mapindemi. Na maloba na ye, na occasion ya grand rendez-vous numérique, Premier ministre atenaki compte ya contexte ya guerre na Est ya République démocratique du Congo, akondanaki agression ya Rwanda pe asaliwaki détermination ya commandant suprême ya forces armées ya République démocratique du Congo, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na ndenge azali kobundela pona kozongisa kimia. Po Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kengalobi na tango azali koloba pona ouverture ya forum ADEX 2022, makanisi na ye ezali kokende epai ya bandeko oyo bazwami na Este, pamba te quiétude na bango ezali tourmenté na ba force ya mabe. Ye alingi atalisa bango mawa oyo gouvernement azana yango pe détermination pona kozongisa kimia elongo na chef de l'État oyo azali commandant suprême ya ba FARDC. Boya zongaki na vif ya sujet alobi na République démocratique du Congo mboka na biso chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kaka na ebandeli ya manda na ye aplasaki numérique na centre ya action na ye pour la transformation économique ya mboka na biso na tina wana vision ya mboka esengeli ezala doté na plan national ya numérique PNN na mokuse horizon 2025 ezali ko se reposer na 4 axes majeurs kati na yango infrastructure contenu ya ba usage applicatif pe réglementation na confiance oyo a placé pour na produire action gouvernementale ezalaki créé pour la première fois na histoire ya mboka na biso ministère ya numérique pour na porter vision oyo ko coordonner ba action ya transformation numérique na mboka na biso ndenge Sama Lukonde Kenge alobaki. Boye premier ministre ya warrior a rassuré assistance que gouvernement ya République démocratique du Congo a décliné action na oyo télé numérique programme ya transformation numérique pe programme oyo ezana ba chantier ya ndenge na ndenge oyo ekotia vraiment mboka pour na ba transformation numérique pour na développement durable na yango. Esengeli bosimba ke ye a évoqué qui marche vers l'identité numérique à travers la mise en place ya cadre ya mutualisation ya action pe ya recensement ya enrôlement identification ya population pour na kodoter mboka na biso na fichier général ya population à travers mise en place ya identification. Gouvernement ya République démocratique du Congo azali kokota na traçabilité ya ba produits ya échange pe ya technologie code à barre après acquisition ya préfixe 605 ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a déclaré Bosimbake avant chef ya gouvernement ministre ya numérique na maloba na ye a remercié qui président de la République oyo atie numérique lokola piédestal atie yango likolo pona mboka eyeba na kotambola malamu apesaki ba remerciement epai ya premier ministre pour na kondima ke premier en tant que chef ya gouvernement ayeba na kota en place lelo programme ya transformation numérique na République démocratique du Congo en tant que outil ya gouvernance. Tosikila kaka na ngambo ya primati pona kotalisa bino lolongo oyo Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ayambaki na mokolo ya jeudi 3 novembre na primature kokisi ya ba députés nationaux pe sénateur ya province ya Maniema kaka le même jour yango asolaki pe na délégation ya représentation ya ba étudiants ya Congo Nadine Atona zaki wana compte ya Info Lingala. Situation sécuritaire ya province ya Maniema na partie sud na yango ezali causé na conflit armé entre des factions ya milice Mai Mai Malaika. Dossier à désarmement pe ya réinsertion ya vieille milice Simba na nord, désenclavement ya Maniema pe lisusu électrification pe question oyo ezali lieu na élection ya gouverneur pe vice-gouverneur na yango ezali ba point oyo ezalaki abordé na audience oyo premier ministre chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a accordaki na ba élu ya province ya Maniema
oyo bakambamaki na honorable Tunda Kasongo Lukaki batalisi ke bango bayaki kosola elongo na premier ministre pona kotalisa 4 points oyo. Premier point ezali problème ya électrification, ya problème ya Maniema esengeli ba équipement ekota pona kozongisa en service central ya Rutshuru boye pona augmenter capacité ya desserte en électricité. Matériel oyo ezali ko traîner nanu awa na Kinshasa. Premier ministre esengeli asunga bango pona komema yango na province ya Maniema. Deuxième point balobi ezalaki désenclavement ya province oyo ezali totalement enclavé sur le plan ya chemin de fer fleuve pe banzela basumetaki ba doléance na bango oyo esengeli ba désenclaver province ya Maniema. Ya misato balobelaki gestion ya province ya Maniema basuetaki ke élection na province eyeba na kosalema ndenge esalemi na ba province mususu po ete bayeba na koza gouverneur pe vice gouverneur oyo bakozala élu pe bakozala redevable auprès ya population to ya assemblée provinciale pona kosilisa balobaki bongo problème ya sécurité basoulevaki lisusu ke na sud ya province ba mai malaika bango bazali wana ba affrontement ekoki kosalema entre deux factions oyo ekokazonner déplacement ya population boye 10 000 personnes oyo bazali ko vivre na nzela vraiment na Wamaza bango baza na territoire ya Kasongo basengaki na premier ministre ayeba na kosalela pouvoir na ye pona kosala ba résolution na makambo etali ba conflits armés oyo ezali koumela ndenge Prosper Tunda Kasongo alobelaki. Après masolo na bango elongo na bakokisi ba député national par sénateur bango balobi basepeli makasi na ba réponse pertinente oyo premier ministre apesi bango. Kaka na mokolo ya jeudi Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ayambaki lisusu na cabinet na ya mosala na primature délégation moko makasi ya ba représentant ya ba étudiants ya Congo rek na mokuse bango bayaki kosoumettre makambo etali na bango bayaki kosoumettre makambo ebele na secteur na bango. Président ya Rei Kalonji Kazadi Christian oyo akambaki délégation auprès ya chef ya gouvernement alobi basepeli vraiment na audience oyo bazalaki na yango elongo na premier ministre babimi na esengo bayaki ko répondre na promesse ya chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge oyo asalaki promesse epai ya ba étudiant ya UNIKIN na passage na ye na visite ya ba travaux ya réhabilitation ba home ba étudiant basalaki publiquement demande epai ya premier ministre kasi balobi merci ayambi bango lelo bango ba profitaki pona ko soumettre ba question ya ndenge na ndenge oyo ezali konyokola monde ya ba étudiant pe batalisi ke premier ministre azalaki vraiment attentif na makambo na bango balobi bako continuer kosala plaidoyer pour une solution durable par rapport à problème ya ndenge na ndenge oyo bazali kokuta na yango mingi penza grève pe lisusu problème ya logement amélioration à condition ba étude pe ya vie na bango ba camarades étudiants bazali ko rassurer que mosala ezali ko salema chaque jour plaidoyer oyo bango bazali ko annoncer ezali promesse oyo bauti kozwa na ngambu ya premier ministre na délai moko ya mokuse et ko salema pe grève oyo dans un premier temps ezali suspendu et pas ba professeur compte tenu à avancée oyo et poussani makasi na ba pour parler elongo na banque syndicale pe gouvernement. Tokota masula ya religion pour le côté c'est le longo oyo 16e volume ya campagne plaidoum pour l'homme de Dieu et ko sele manam kolia samedi 12 novembre na salle panafricaine na 12e rue Cité Verte. Sans l'influence, tu ne peux pas avancer avec le Seigneur. Hey, 16e volume ya campagne de prière plaidons ensemble pour l'homme de Dieu PEH de la Mokuse lisanga monene oyo ya mabondeli na tina ya basali na Nzambe ezali kosepela 7 ans d'existence na bango pe 16e volume na mama na likambo etumbelo na Nzambe epai wapi basali na Nzambe bako defile pona koya kopasola pe kote ya sango malamu ya Yesu Kristu ba orateur ekozala bongo révérend apôtre Walo Muchenga Malachi référent pasteur Clément Kankonde pe hôte ya Milulu ezali bongo couple prophétique Osbi pe Maria Kayo wa Shamatumba bana na Nzambe likambo oyo etali mingi basali na Nzambe epai wapi bo bengami
bino nyonso mokolo ya samedi 12 novembre 2022 yoka bien samedi 12 novembre 2022 de 8h à 16h botuna ngai kozala wapi ye molulu kitoko oyo ekosalema na salle panafricaine na 12e rue Cité Verte arrêt boulangerie basali na nzambe bobengami bino nyonso na campagne de prière oyo 16e volume epai wapi nkolo amimonisamaka na ndenge ya kosakana te awa ezande likambo ya mafuta ye yaka otondisa vase na yo boyei bolamu invisible qui opère sans douleur. Kaka na masolo éducation bosene kosimba ete université chrétienne catholique dont akam ICC na mokuse babengisi bato nyonso bakende ko se faire inscrit pour na année académique 2022-2023 na ba adresse na bango nyonso pour na enseignement ya qualité natali kayela kapé na pesi bino ba détail ya elema o. outi kosilisa classe otamboli mingi ozwi université ya kotanga te pona année académique 2022-2023 esika ya malamu ya kotanga yango oyo ezali bongo université catholique dans akam ICC na mokuse leader na pédagogie de la réussite ezali wana pona formation na bino botu na ngani nye baza bongo na bafakulté ya ndenge na ndenge oyo okozwa bongo formation ekuba ndakisa faculté de sciences informatiques na option lokola informatique de gestion technique de maintenance et réseau intelligence artificielle faculté mosusu ezali bongo faculté de droit na option lokola droit privé judiciaire droit économique et social droit public bana ya faculté de sciences et de l'information eza pe kuna na option lokola journalisme et multimédia faculté ya sciences sociales et administratives et politiques na option lokola sciences politiques et administratives sociologie relations internationales et bongo yozali na posa ya kosala sciences économiques et gestion kuna baza na ba faculté lokola management et gestion des entreprises finance et fiscalité secrétariat de gestion marketing et gestion de la clientèle hôtesse d'accueil économie de l'environnement nangamo mosusu bazali pe na faculté ya sciences de la santé na option lokola santé communautaire sciences infirmières et hospitalières sage-femme et EASI santé communautaire institution de santé awa problème ezate pona kolie théorie na pratique na ICC dans akam baza bongo na laboratoire moko ekuba piva matériel ya ndenge na ndenge oyo ba partenaire ebele bazali kosunga ba étudiants basala ba stage professionnel enseignement ezali kopesa mabongo na système ya LMD kobuka na tendeko awa baza bongo na vacation ya jour et soir na ICC dans akam baza bongo na corps académique pe administratif ya mobange pe capable ya komema ba étudiant na niveau moko ya likolo okoki kutu ko envier ba université ya libanda ya mboka te olingi okende kotanga na ICC dans akam zwa ba adresse oyo 26 avenue Bypass arrêt dépôt quartier Eradi na commune ya Selembao mosusu numéro 8 P16 avenue Nenga arrêt chambre froide n'entrée à Mokole kuna na commune ya Mongafula numéro 19 avenue Kilari quartier Jekani commune ya Mongafula avenue Kutu quartier Eradi na commune ya Selembao zwa bango na ba numéro oyo ICC dans akam baza pe na ba adresse email @gmail.com www.uccdonakam.disconcept.net ICC dans akam ba formakande ba créateur de richesse bolukaki yango mingi yango eye loterie DV bandaki na mokolo ya mercredi 5 octobre 2022 ekosila na le 7 novembre bokende pe mosusu te kaka na basiba Eric pona ko multiplier ba chance na bino ya ko gagner tel kay la reportage bandi masolo ya DV loterie ndeko nayebisa yo kokende koluka na yo esika mosusu te pona cyber Eric bango awa basalaka ba jeter. Tout ça, ce n'est que des visas. Démonstration de force. Visa.
Visa. Visa. bakosa yo te zala sur esika ozali kobeta dv loterie ezali cyber Eric. Papa, nga ko mlangeza iko te nga ko mlangeza trafe yo benga iko pani. Yo na Eric trafe. Nga te pardon. Yo alobia changer ki yo. Kingasani, ana victoire semi barrière kitambo. Papa zana biso. Ba on nesko e ba ye kunamba ibisa nga on na betela ngondi pe oteki. Mama Attention. Yo moto oza na libanda ya mboka ADG Eric Mwamba alobi ko banga na yo te okoki kobeta dv loterie na cyber Eric. Ane oyo kobeta dv loterie eza nango kaka ndenge tomesana kobeta na $5 mais bavantage ezali ebele et surtout soki oganye yeba yango prise en charge ezali ata oza na ndeko na États-Unis te biso tokosupporte tokopesa yo logement. cyber Eric zwa bango na ba adresse oyo toza na quartier enaki mbuta ingo kende États-Unis beaucoup ma famille ba américain bana chango za na nsele maluku tozali en face ya entrée kimbuta ba awa botu nanga na za wapi naza na limité na 11e rue référence INPP soko komi kaka na limité 11e rue eza place ko bunga te tuna kaka agence de voyage Eric Travel eza wapi awa bisika tozali eza sika ko bunga te outi peni mimosa matadi kibala soko komi kaka na magasin kitambo magasin tuna kaka agence de voyage Eric Travel mutu nyonso aza wana akolakisa yo transport nyonso kozwa bisika bizwami yo yebisa bango batika yo na Victoire soko komi na Victoire kaka na place des artistes eza bisika kobunga te mutu nyonso kokuta wana tuna ye kaka agence de voyage Eric Travel eza wapi akolakisa yo tala yango wana na station Angel Eric Travel bana Victoire awa na commune ya Kalamu bisika ya kobeta dv loterie baza sérieux bakobetela yo dv loterie sima mikolo oganye na tindi yo na agence de voyage Eric Travel epai ya ADG Eric Mwamba soko kei kuna etali yo awa nde esika bato bazoganye mpe bazokoma baaméricain na masolo ya santé bosengeli koyeba ete potopoto ya malonge ezali kaka moko na nkombo ya Protivape mikolo mpe bana bakoki na bango komela yango ezali na kokipe mbula te etondi bongo na protéine Protivape bongo bebe ni pipi se etumba na pota pota ndeko na malikamni mo ezolela makasi bo ezoloka ntina balabala yeka boye alia na pasi mwana oyo mwana kolia na pasi te eske biloko azolia oyo azosepela nango tala bebe pro ye aliaka kaka Protivape bandiku naza kopesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo bebe pro banda kuma kuria aliaka kaka Protivape butala ekola linai Protivape kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana pona société ya santé ya bana esengeli baliaka potopoto Protivape tala lelo yo bebe pro akoli malamu po aliaka potopoto Protivape bina kuna chimaka te aha bitso nyoso toko bina dansa ba bebe toke baya bayi yango chante kitoko nzoto makachi mboka mobimba echite ingi yo ha Protivape potopoto kitoko pona ba bebe pro tozali na communiqué nécrologique moko bolanda lecture na yango nalola ndelo yembo ya boye yembami Famille Moyuala, Philippe, Brigitte, Patience, Maggie, Youssouf, Belinda, Yuyu, Naïs, Irfil, Ibrahim, Emerald, Samantha, Nadine Assona, journaliste et secrétaire de rédaction na Info Lingala, bazana mawa makasi ya koyebisa na bandeko baninga pe bayibai na bango liwa ya mwana ndeko pe tantine na bango Aimé Moyuala ye akufaki weekend eleki na bokono ya tango ya mokuse. Programme ya matanga ezali boyi vendredi 4 novembre veillée mortuaire ekosalema
en face ya Saint-Laurent na commune ya Ngaba, référence église méthodiste Ebenga na nzela ya bypass. Nde mokolo ya samedi 5 novembre nzoto ya Mowei ekobima na ngonga ya 9h na morgue ya hôpital Saint-Joseph na commune ya Limité. Bongo na sima bakomema yango na paroisse catholique Saint-Laurent pour na messe ya recueillement. Nde na ngonga ya 12h bokundami ekosalema na cimetière Vallée de l'Espérance oyo ezwami na province ya Congo central. Tika été communiqué oyo to sango ekomela bato nyonso bayebaki Aimé Moyuala. Info Lingala mobimba journal ya peuple bakaboli mawana Nadine Asona oyo azali journaliste et secrétaire de rédaction na Info Lingala. Merci mingi na fois ba journal oyo ritima pindemi ya sele biso nyango tozu occasion ko boucler journal na biso Castor Kabona bongo te sans toute photo pesa. Merci mingi na Igor Tingwa qui bonne estimé ya caméra concours rédactionnel Nadine Asona. Pebo eba ete journal oyo zaki supervisé na yemoko héritier mapindem to koute bona mikolezeli ko ya au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi